Très cher abonné de Fantastique Info, Tosengi Nabino, Tomika saisir ensemble opportunité Oyo na commune Maluku ya Sika, Oyo tozo bengango Maluku zone industrielle. Alors esengeli na moto nyonso Oyo aza visionnaire azala na mwa parcelle na ye na ba condition ya malamu mais mingi pe ezala accessible ndenge ozomona mutuka ezoleka boye voiture asi ezoleka pe na likolo nango bakisela ngo lisusu ozala na mokanda ya cadastre ozwi parcelle na yo ozana numéro ya cadastre na numéro ya cadastre pour ne permettre yo terrain etikala ya yo l'état yebi yo. Alors c'est vraiment une opportunité to elebino awa na kati ya village ya Kichini où ezali à quelques kilomètres soki ka koleki meka péage ya Menkao au commune Kichini. Donc opportunité quartier zotongama déjà ya Sika. Mais ce qui est vraiment exceptionnel, vous achetez votre terrain, vous avez directement le numéro cadastral. Donc, ensuite, on soumet terrain, il y a 20 sur 5, il y a 20 sur 20. Vous avez déjà le numéro cadastral, et vous permettre au sala continuité à dossier, ce que vous avez aujourd'hui, paye certificat. Vous avez une commune Maluku, Oyo, vous avez commune, il y a zone industrielle, telle opportunité, ça dit koto vraiment tout ça na bino bomeka kozwa terrain parce que les terrain est accessible na mbula, est accessible nelanga anytime oleka ba condition ali malamu eza musikate na Menkao ndenge bozali komona vraiment na bilini ils ont eu bon na kati ya village Kichini ezali opportunité à ne pas manquer terrain ezali kaka na $1200 au discuter moukier au bendi terrain na yo na numéro cadastrel na yo masolo elali occasion ya ngwa ko saisir ya ngoyo ou ezali matindikate quand vous mutuke démarrer. Merci.